chaîne moko aime la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela. Awande nyonso ezali. Bino bato bolanda nga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande babimisi nga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo ya bien po bomona kaka makambo ya boye bomona basamanta mushi bomona bakingandi kingandi chaîne moso eza te chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Emene atanga longwaki na vivre abalaki 12 apôtres. Tant bakei ya tikala Jésus. On y a manzambe mais bazaki na ba bipoli, bazalaki na ba cartouche, bazalaki na batunyo surtout ba 8 kg bazinyo. Mais on y a manzambe na bana ye. Tina nga nzambe aleki tout. Petit. Donc nga na ebite na comprendre te. Vieux on nga na mona na tza na maboka Dieu. Et pas ça na loboka tata venda. Yo mona te ke batoto ba dahera biso ba Victorien de Kenda. Bobby Ronaldinho abetaki oyokaki yango. Bon Bobby Ronaldinho est certain na bisiko zali Bobby. Osali choix. Ronga na zaki inquiet que un Victorien que no beta na habitation na baksa ba mo. Mais yemo asali choix na ye atalika ke ah yesimbate nazonga na saraje na nga pour yaza parmi babuteurs. Parmi les buteurs, oh, l'équipe est rajeunie. Il y a des Bobby Ronaldinho, Atanga Bapichu Kimana, Banani. Vous comprenez bon? À Salari choix, à mon avis, à Robert à côté, à Otanga à côté, Mais tant que au Bengaki ba lycée, ba collège, ba institut, mais hier muta outu université, à quel sont na lycée? À Renaud sa cour. Ah, vieux. Quel est le cause aujourd'hui? Est-ce qu'on peut savoir à quoi? Mais il y a outil na Sorbonne, Tolobani. Mais tu es bien obligé de ça. Bobby Ronaldinho a outa maison mère. A outa kite. Pour ceux qui ont autant à comboter, a outa Victoria a kende. Ba vient na bango ba kufa na ba orchestre. Pour biso mener ya bandaka koloba avant akufa. Victor Eleison a luta continua à Victor et certa. Yé mo kwa lo baga prophète pour aller à Jésus hein. Obi ke na tamo ba benga Jésus. Jésus par rapport à et par rapport à musique à Congo. Jésus. Yende Yesu ba. Bon siko il faut ba apôtre. Ba bima pour prophétie simba. Mais ce ko fait bimisa ida 12 apôtres finalement bino ko bimisa ba apôtres. Bon yo bimisa 12 apôtres yo zaki Jésus. Nani ba benga Jésus na musique à Congo. Tant qu'il y a bimisi 12 apôtres pour dire il n'y a pas à Jésus. Bon, na habité, l'idéologie peut continuer, pour nga la zone ma prophétie. Et certes, hein, veut dire, na ba question tout, il y a mon qui m'a ba question tout, place vos amis vraiment, donc on appelle ça bien ba et certes, hein, il y a bien des comme merveille, veut dire alinga bien mengi. Les lots d'habitude qui sont beaucoup d'à et certes vous comprendre que tu veux dire tous na questerie na katia plateau na buso parce que les questerisme ils a toujours régné malgré notre king kester et mené à atika buso mais buso tous a toujours wana pour na kotombola idéologique à indusa oyemoga bande ko benga indusa kotombola ngoka mingi pour na osepesa baye banso balinga qui le défunt king kester et mené à quoi mambo. Hein? Alors, le lot est à 7e année déjà, depuis King Kester Atika Busso. Donc, tu as quand même tous analyse, tu as quand même témoignage, tu as belé. Papa na biso vraiment tikela ki biso pour Atika quand même bana o nyoso balingaka et biso a otona na Angola na Luanda pour na ba OR musu ba ebité. Mais awa na kati ya plateau tozana les Kesteriens à solo mwana o ya zalaki na kati ya Victoria Eleison o ba bengi na kombo ya souhaitele c'est beaucoup laka. Ah na bidak donc beaucoup laka
ba questionnaire na saso ba yo kyango e pesa bango mwanzo to malili e pesa bango ba frisson ngapi na linga ba frisson na po yango ne sala pour que merveille azama na isengo. Alors aujourd'hui merci pas ya patron na ngai mon patrocinador officiel ya chaîne M La Grâce TV babi le tonton moko bien, le tonton moko atonda na ba paquet, atonda na ba mbongo, le maître boss, le mannequin de la ville. Donc le ba nango H babi so ba moni Yesu, ba moni ba Abraham, ba Josué, ba Jacob pene donc to moni pesé Azaria veut dire nanga mo pe wana azo faire partie hein. Zé Azaria ba poma, le cœur de sa femme. Merci pour notre soutien bolamo mingi osala biso. So pour moninga merveille miezi lelo nangali to pese merci et pas à Aka Pro ye wa simba image kitoko na kati ya chaîne na M La Grâce TV. Merci na Fabien Kimbambi, hein, Fabien Kimbambi le tonton charmant. Merci na Monipe Bongo, Adama Domingos, hein, Adama Domingos, babi le tonton luxueux, luxe ezala mingi mokane. Et bongo na bossa na Baron Manoka, hein, le tonton moka sola bien, tonton anazana charme au sakanate. Ala bambongo nae donc abakida M La Grâce TV sa chaîne oye désormais abandolanda chaîne désormais abando soutenir Baron Manoka hein le tonton hein charmant quoi donc obika dande to so la bien alors na boyi koloba moi ebele beaucoup tanga na chant to solo na souhaiter laisser beaucoup laka akapro maloba na mboka wayo. Nous voici na kati ya plateau na biso na souhaiter laisser beaucoup laka au Vietnam et certain. Ouais, certes na bato nyonso ya Victoria bisika bozali. Et certes na monde entier bisika bozali pour orchestre moko ya parmi ba défunts ou etikala na monde ezaka Victoria merveille. Pour soki tozolo ba Victoria po ye moko atari wambi. Fumumpa, mutu wa zamani. Aïbsa biso ba petit na ngai aluta continua à Victoria certa. Donc soki tozolo ba portugais donc ezolo ba a lutte continue et la victoire est certaine. Donc yango moni to pesa ka certa. Et certain dans le monde entier balobezo mboka wayo. Et certain na bike vraiment bana tout mokili momba surtout mingi ba questionnaire donc so ba monde déjà dio ba sepela makasi parce que ba mama solo maman malonga veut dire bandi o. Alors dozana je te laisse beaucoup là ka vieux nangai 7e année déjà yango veut dire banda kwa mambo akenda vie na biso de Kinchester peut mener à vraiment payer à son âme parce que akenda ki nesika oyo tata et momo ke la benga ki maintenant ngambo na yo surtout place auto zui auto bi mayo on continue toujours kotambo ça indusa ya vie on continue toujours au na idéologie oyo atikela ki bino na école université de Sorbonne. Oui voilà. Étymologiquement parlant université de Sorbonne yandinga yankunga aliya. Donc on est au corriger wana. Alors nangambo na bino nini botikala ki nango ya avantage nini botika nango ya ba souvenir à malamu via tikala kotikela bino. Bon merci pendant merveille biso penza lelo ndi na komo comprendre ngo sikoyo. Omoni lelo souhaiter laisser komo comprendre que nazora kurupambate makambo tout est mené à banda ko yebisa biso lelo benze komi benza na komo mona ngolo la révélation ba petit na ngai bo sala ba mouvement ba petit na ngai bo za ba leader po yemo alobaka na biso boye quand nous avons créé le monde des artistes à notre image ba petit ya dream team ba alaka dream team c'est nous quand on dit dream team c'est nous donc les a ba souhaiter laisser ba Guimoler ba Zoé Bella ba Eric Massoudi ba Tony Sampaio ba Gejo Star ba De Lokela ba Denolo Tula ba Sinola Jatans ba Signora de Patraomo donc ba Passingiangi le Benjamin du groupe donc tozake belé soki tozikuna na ba oto lokotaka na nzela mais akomaka valable mais azalaka pe valable Koko Chomba ya utaka côté ya ba école ya ba lycée autaka na ba lycée na ba quartier latin
naye na université Quand tu atteins des lycées lycée non kuna eza lycée institut ya champ po otie quand tu atteins na nenga lycée ko lycée la place bisika lycée place basi ba koko chomba utaka na lycée institut collège mais biso siko eza université ya Sorbonne ya Ndinga. Mais comment il valable? Na place qui ochonga utakeza ki. Koko chomba. Koko chomba utakeza ki. Yo rochela yekaka soki lycée soki collège. Non, yo lobi na on a lycée na collège. Yango na lobi te. Combien pas mais soki lycée. Orchestre oyo yebi déjà utakeza ki. Eza quartier latin. Eza ba collège. Ba collège ya ba champ. Ayo classifier ngo kuna. Eza collège. Eza lokola ba collège ni musoto. Ba bosembo ya ba champ. Biso eza université. Tu vois. Bien na marambo bandi ngo mabe hein. 7e année ya Viking apparemment oye nango na nenga kanda. Omoni lelo na lati tenue militaire. On a un général major ya Victor Eleison. Parmi les 5 généraux. Ce ba classé nga souhaité c'est pour nga naza inspecteur en Congo. Et puis mallette satellitaire à Kester. Ce ba classé nga ce ba chef d'état-major ba boyna boy parmi les 5 généraux surtout ni bata Victor Abagozawabi à Kosibinoté. Ce télé c'est Aza général major ya King Kester Nenia. Et puis il y a clan Victoria. Parce que mi PC combat chiffre 7. Bon nazalaki pika 7 ya. Nazalaki 7 omoni mené à yango na ebisaki on a débit d'institution bina comment comprendre lelo. Et mené à na générique ya bina filé pour bina filé za combo na biso eza ya mututé za combo générique na combo générique wana bina filé eza na kati ya longue histoire et mené à kendaka poto avec osala so ba Varese ya Marseille asali Varese à Marseille comme équipe na yeo ya lingaka mais na parmi na ba Varese wana ya Marseille ayelinga Varese eza na numéro 7 ngape na yeba ite na lai na ngape tia dimi bon petia dimi na manga munyoso na monika ba yelinga numéro 7 nzo ezaki prophétie menea que souhaite laisser 7 mais na zui na ba grand joueur ya monde on va mettre ba 7 ba Ronaldo ozui ba 7 lokola ba bato ba yebi tenet ba petit na biso lelo ba ko yeba te ba Mario Kempes azalaki grand joueur na équipe ya nini ya Argentine Mario Kempes ozui lokola ba o ya France nani wa koma Libéry abeta ba 7 mais mené à classe kinga na ba joueur il faut voir quel ba joueur na otanga ba Libéry ba Ronaldo ba Kempes non Emile azwa inga bongo ayeba ke petwa ko sala makambo mais ko koma na tanwana ya chiffre 7 bon na ye utala sikoyo chiffre 7 yango lisusu nga na botama dimanche donc mère na biso bana obenga nga eyinga ye pa na biso ba mongo bangala abenga nga eyinga donc dimanche donc de lomingo donc awa sikoyo na portugais babenga ngo domingo. Et puis, on a botama dimanche à 7h du matin. Et puis, on a sous 7e ma famille. Quelle intelligence est menée à Zaki Nango. On a 7e ma famille chez Bisso. Ma grande anga bazolanda ba yebi ba tobotama 8. On a avant-dernier. Et puis 7e ma famille. Donc, est coïncidé. Donc, na yeba nanga ba jewanate. Et puis, on a série 7. Ok. Ah, donc ce qui est na 7. Et qui est na 7. Et on a talé na habité bon premier album nanga na salaga chiffre 7. Et puis na 4 affiches et ozaka 7 ya munene ya rouge. Depuis que vient nanga tozo ngama na chiffre 7 parce que ça album non surtout donc neto vandia jamais to kosi ça imse to le chiffre 7 to wana ezali somo hein. Attends Godard Eliko hein babi le vrai parisien abo yango donc il m'a comprendre que ezali somo. Alors vient nanga nabi que 7e année yango depuis via Kenda mais baninga kuna ba osangana kini ko bakene ko sa ba dépôt ya ba gerbe mayo otikala na Luanda qu'est-ce qui se passe finalement? Bon ngai na tikali na Luanda na volonté na ngate
na kotsaki visa talaka tozana ba covid tozana ba covid moyen na kende lisusu na document normal ezalaki te nazali obligé il faut na voyager na passeport na kotsaki visa boyo yebi RDC lelo ba changer ba méthode bato soki baoyeba te excusez RDC ça changer ba méthode il faut oya omoni ndenge bato bakotsaka visa ya Paris visa ya Belgique visa ya Allemagne partout na RDC pe bakomo senga hôtel réservation ba hôtel donc nyonso mona ke sala makana monde bravo na immigration ya RDC bravo lisusu na administration ya mboka bankoko malgré tout oya bakoto yo tosalaka ndenge ezalaka kaka mais organisation wana esengaki siko souhaite laisser alandela mais je crois à partir à mardi oyo na kozwa visa semaine prochaine na kozana kini tant que chiffre 7 na koya ngamo na 7 personnes le souhaite laisser avec 7 personnes il y a Kokompata Kevin laissé avec David Jelonzeta Mbongo avec donc na koya na 7 personnes avec 7 cars. Ben oui, tu écoutes. 7 cars ngo ya kolo. Oui, 7 cars ya vie. Batu nazo tanga wana ya ko baba ta marambo. Oh, ya ko kompataza inspecteur na contribution directeur full. Talaka mutu no tanga David Jelo Nzeta Mbongo. Donc tu koya na 7 cars na 7 flair. Tu oti la vie. Si on a expliqué vie. Bon, vie nga na mona makambo ekomi na 7. Makambo lo ekomi na 7. Yo mo kinke seremenea avo sala dream team dream band ezala yiga 7 pour sala ki 7 years ago na mikili oye osali mouvement mboka Simba ba stade de martyrs Simba longue histoire kutu e cartonati le longa souhaitele c'est comme cop nanga na oma ko liaka wana ozo comprendre avant na sala 7 na liaka tinde bozo mona nga boye enta o nga naza longue histoire. Donc pour y aller au bagui, oh ils ont des décennies, oh ils ont anthologique, vous comprenez? Longue histoire. Bon comme les hommes à 7 viennent à y, na yebite so les aba koko ou les descendance que nazala na ba massa te lelo pour lelo ndeto sala na yo émission et ça jour via kufara les 13. Donc yango na bagui te lelo na sala ka émission na merveille pour na kantsavie mais so que zala ki ba koko ou des descendance na yo vie et sengi ke ngana ya na ndenge nanga avec 7 cars avec 7 personnes batu nanga ya danger avec 7 fleurs pour batu wana déjà bazu déjà indusa di somba fleur to kotia 7 fleurs bangola twazana kini be outa bazana ki sasa OK bata awa te bazana ki sasa to kotia 7 fleurs cette fleur. Yo on préfère okende na ngambo na yo moko na cette personne mais tandis que baninga bazo sangana Victor et Lex on a préféré te ngaite administration ya l'état on a ko préféré te ndenge na ninga na bimana visa na makambo osikoyo yango moni sali boye simbité mais batu nyonso bazana na ba oba uti poto bazala nanga ponga souhaite laisser naza na ranke na mutu moko te ko banda depuis ba malembe champ ba mabusele ba vie na biso ba safro manzange lima ti kokita ti na dernière génération Victoria oyo via tikaki ba toloka ba petit nanga ba mopala ba mopala ba petit nanga ba zebele kuna mais naza na bango vraiment à bon terme. Pongai ngana zaki maleti nga kozana rankente ozaki maleti ça nazalaki maleti akester na yeba ki ezaki na chef mais via akufa king akufa to moni pe disparition na ye apparemment malgré zaki tragique etiki bino na pasi mais bino nyonso eloko ezokamwisa bato babi bawenge bana na bango baobima bafabrikas tomona bafere totanga kutu bango te na cadre ya kofi tomoni bafali bazobima bazokoevolue bango wana baocartonne na mokili momiba tout le monde le sait mais ti sikoyo bazopesa bino chance bakesterien bozokoka kaka kobima te eloko yango ezopesa mpe pasi d'autre part epa merci na
question wana otuninga omoni oyo ya nzambe eyaka na bamburi te oyebi histoire ya moïse nakoexplike yango mwa moke moïse asala nyonso akotisa bana ya israel na terre promise mais comme ezalaki temps na ye te ezalaki josué edésigna avec ebanzete ekauka fleur ebimi pa josué ozo comprendre makambo ya kester eza makambo ya descendance eza ya nzambe ata yo moto ya mokili ozowelela me nzambe aza na idéologie wana ata yo moto ya mokili ozowelela nzambe na idéologie wana po abimisa makambo wana me oyo nzambe abimisaka mama nakoyi biso lelo moko lelo ti tobandi émission awa nazoyi biso na bi ondre nakomo comprendre makambo yango ya seti nakomo comprendre mais vie toboyi te topesa te yango nalingi nasilisa kolanda te mpo kingani abimisaki kolanda te mpo napesa exemple moko vie nanga Marie Paul roi Pelé bato bakanisaka asila te oh roi Pelé bo mpo makambo mosusu ezalaka makambo ya tricage makambo mosusu mpe ezalaka makambo ya ontikele yango nde suelo bavictorien bakocomprendre makambo mosusu ezalaka tricage makambo mosusu ezalaka tanto bazotindika mais ke bana bantologique bazotindika mpo bozwaki temps moko boye Marie Paul apemaki na mikili Marie Paul abetelaka kote wana mais bato tu bakendaka kote moko boye mais Marie Paul abi te nga ata bampiaka na kobetaka kote wana makambo ya prophétie makambo ya descendance nzoka kote Marie Paul akendeki ye moko bato tu bakendaka kote oyo nzoka kote Marie Paul akendaka nde kote makambo ezosimba tala lelo tala lelo oyo nini esali comprendre tala lelo oyo omoni bakoya kotindika bino mais biso ozwa formation biso ozwa formation sikoyo tokomi na ntango bamasa tout ya victoria tout bazobimisa baplan tout je suis fier avec bamasa oyo babimisa baplan baobimisa baplan ekobascule bakotala tala yo so mona mbala moko ndenge otangelinga bakote wana deux personnes babimisi ndenge otangelinga bakote ya bacollège kote ya bacollège deux personnes babimisi 4 personnes babimisi mais biso sikoyo tokobimisa kimvuka mais kimvuka bozobimisa yango mpe ezopesa makambo te vena est-ce que ozocomprendre ndosa makambo ya toza na deux côté ti côté ya diable na côté mpenza ya descendance bosiko côté ya bakote wana mpo nga nakopesaka accent côté wana te mpo nga na moto ya descendance donc côté ya bakote wana ata bosepeli bosepela na bino ezali yo to bokosepela na bino me na ntan moko ekosarete nango mpo makambo nazoyebisa yo diabulu asaretaka na ye mais bonzambe etikalaka kaka bonzambe nakopesa exemple oyebi combien badaya tabule ya daya mouvement ekufa ve nani luambo badaya bosikoyo natanga banani lisusu nana daya lisusu te avant tokoma na pepe kale dindo yonga daya avant tokoma na basimaro lutumba mosusu nana daya bavie lengilenga badaya bavie badaya ebele lakisa peti nini oyo ya via daya marke asutilisi marke kaka siko nga nasalaka faire moko te nga nadamaka na ndule navivaka na ndule ta nazoyi biso makambo bokocomprendre seti lakisanga peti nini ya ebele kutu bavie na bango badaya nakotanga kutu bakombo te mpo na pia bango bangenge badebrie ndenge nga na odebrie napia bango ngenge te bapeti wana bavie na bango badaya lakisanga peti nini na marke aso etelesi journaliste ozonga na soni cameraman zonga mpenza azonga mpenza azonga na soni te azonga mpenza aomona mndake netika bamombamba wana bozomona bato badiabulu nga meme moto ya descendance
Et muta descendance. Muta descendance vient dans mais âge pezokende te yango na biso 7 te. 7 yango ezo. Te yango na yebisi yo. Vieux et veut dire na yebisi yo hein. Petit moko renya kiawa. Bu e calé. Muso abimi. Ne nani so. Na tanga kombote na pia ngenge. Petit mususu aye e calé. Batu bazo comprendre na nga ayaki e calé après petit na ye moko abimi e kei tala. Ah Fabrigas ngana tangite ngana tangite yo mutozo tanga ngana bika petit moko ayaki e calé tala. Na biso makambo yo eza pasi. Merveille. Eza pasi lelo bena na yena kanda. Apparemment mamango peso senga bo sangana bino na soboke na bo senga na bolimbi c'est pas vieux nano. Ya muso mambo ekofu. O to senga bolimbi sinde ni ngana aseti déjà. Mais oza seti mais ko zo tombola bendela. Mais kasi baye bakani. Na lobi mais na beti na lobi il faut landanga bien. Soki benzo ko pesa nga temps na kati émission oyo batala biloko souhaiter les sabetaka. Ngana zaneti mangoti. Et puis na kati ya mouvement na biso na apeneti mangoti. Ngai moko souhaiter laisser na kati ya Victoria ndenge tozalaka na apeneti mangoti. Mais oyebi ke nga souhaiter laisser. Ti emene ya sali Dream Team Dream Band. Na yemba mboka mobimba na sala pe na ba animation. Mais Simba. Toye na longue histoire. 18 chansons na yemba, tous les 18 sont ces chansons. Quand on a fait l'album na tche bonis moko boy toyemba na vie Pirotine. Pirotine eza nzembo moko ezaki na deuxième volume à longue histoire. Pour mener à mutabanda ba 18 chansons, ba 22 chansons o lelo batu bakomi kozwa. Pirotine na tchango bonis po na kobimisa ngo ka bongo ndenge toyemba ni menea. Du début à la fin bisomi balé ti et souka. au côté on a chiffre 7. Ils ont un chiffre 7 comme bonus. Bébé, 8e. Bébé. Tout ça là, on vie na longue histoire, mais ça la vidéo té. Si vous vidéo nango, ils ont souhaité c'est le rôle à 7 à Obi Misango na archive. Bato ba omona nous sanini to pesa na vie. To pesa na vie. Ngana lembi na ngana ko bondela yo. Iyo elanga yo toloni ngai na yo Piero Chini mama batu ba oyoka so ndenge toyemba na vie siko na osala vidéo on a ngana vie batu ba comprendre ndeni souhaiter laisser azu image à vie wapi c'est eza na ba image musunga na nango batu bana ngote mais balbi kaka set muta afina ba massa ndima ba massa nete loka ba sampa ba gimole otangi pe moi bango pe belé mais na ba kota ba sampa ondima bango te problème ngo ezala ni mais pourtant boza bato boza ki na Victoria Layson bobimi na tata moko malgré banzela esala que bokabwana parce que yom tozaki meneur de jeu ti esala ke bokabwana bokende ne bokende na ba vida na bino. Bon, ngana ndima bango po baza ba ingénieur, baza ba aimé, oui, ba ingénieur, il y a son, il y a makambo. Po toyekola ba lyrisme, ba pentatonique, ba chanter à sourding, tout nandima bango mais côté ngana boya kezandeni. Côté ngana boya bazo yande na liti te. Lit nandi. Bitumba oyo te, ba question zo tunanga. Kingani ndenga nini bango pe basama makambo po to taketi. Vous comprenez? Ah d'abord on va otike lo charge. Te ata batiki charge na kokumbela ngo tout. Omoni bango nde bazana ata batiki bonga azaka maleti. Ngana zaki maleti bayebi ba charge na kumbela. Tiko lingi ba kumbela ndeni. Ngana lingi ba kumbela basala ba palaki na bango. Mais merci na Guy Moller et certes Guy Moller abimisi je crois mais libre. Na ba plateforme ebima il est 10. Bravo na Guy Moller. Ngana olinga nde makambo yo. Et puis peuple ezolinga. Omoni yo oza na chess qu'on a place à peuple. Peuple lingi ne makambo yo. Si vous examen zande peuple ayoka sont à corriger yango na ba bina filé, à corriger yango na ba Fabrigas, à corriger yango na ba Ferré,
a corrigé yango na ba fali a corrigé yango Inos Biku. voilà au moins place na komi pona lakisa yo ke peuple azolinga nde boye oyo vie na nga wazeka lobaka peuple alingi nini peuple alingi biso ba victorien to bimisa ba diski to kota na mitu ya bato vous comprenez et puis to bima po bino ba journaliste na ba peuple nde botombolaka musicien sikoyo boko comparer yango na kingani vous comprenez yango zo mona nga bitumba oyo nga naza nango yango wana bitumba po mene asalaka bantologique soki lelo tokoma kodame po mene asalaka trop net il est 15 ans lendi sponsor nanga Luandina po nga nazaka na ba sponsor même na kini babetaka nga na ba grand podium nga naza international na Congo nabetaka na ba grand podium nde na oti koloba pe naza na Luandina omoni comme sponsor na ngai batalaki babite lokola souhaitele c'est moi mbriema côté ma visa bon lundi nga nabetaka na ba lundi ta nabetaka lundi oya ko couvrir événement omona plein nabetaka lundi plein nabetaka mardi plein po bato bana confiance na nga bayoka ke menea bayoka pesete mais apparemment be musique yango comme na oka ba concert oui bon nga betaka ba concert kaka ba concert na yo mingi te ka ya emene te non bongo zembe menea nga nabetaka kosa te nga azaki artisan nga pe na yaka na zelo na nga na mwa brique na nga naza neti bato te kovandi olamuki boyo nazobeta kingani te nga na kobeta emene ya bazobeta ono souhaitele si chante te nga kochante te souhaitele si chante Jibem Piana oui wana yo beta omoni Jibem Piana aza pire vie ya idéologie et certain na yo l'homme qui a mu voilà et certes na yo bina dama moto pamba nga na kobeta moto te nga na beta ke mene ata na ye na podium ya Jibem Piana dernièrement na Alvalade nayaki na podium Jibem Piana kokisa 50 ans naye kosalue papa chéri bina dama moto pamba po ye aza moto pamba lokola babiso basouetelese ye pire vie bapeti pire vie ya bapeti na ye neti basouetelese donc moto akoyeba kati te pire vie na ye pas pire vie na mati na podium souetelese betelanga plan moko ya Victoria na nyati ye cigarette via ganga afungola abimisa via bapetite abimisa nga vie na nga bina dama na emenea nalobi na yo nakochange bamonde vie na ngai Jibem Piana emene ya kufa akabo portugais yango wana osikoyo yango mondi olingi sikoyo olobisanga portugais omoi te nako mokota na baportugais yango nazo explike yo ke ngai souhaitele c'est l'homme de chiffre 7 mais tomoni mpe quand même vieux de fort mpe bazalaki mpe proche na pire vie mais ntango ayaki awa apparemment ozalaki te onazalaki na ye na compagnie aki ye pire vie na bagara boule pire vie ye sans rancune ozo comprendre wana pire vie na ngai po defa otina banda kobete pa emenea omona defa atindi mpe car atindi car eye ezwi ngai ezalaki benve moko boya barouge ezwi ngai nake korepete na ye torepetani ya banzembo ebele neti nzembo nde moko abimisa lisaponge baninga boyambaka oya ngai mwa maloba moke yango tosala na defa mongongo ekende te nazoyemba na basoft nazoyemba na basourding na chanter n'est pas crier tolobi mpe moi trop oza musicien surtout mpe c'est 7e anniversaire ya vieux de quoi tika biso vraiment donc tokoyoka mpe cigarette nalela cigarette fo yo omoni mona soki mpe choix cigarette nanga eyaka mpe elaka bonde topemi nde kaka topemi na biso nsolo baninga bakomi kotuna minkolo na minkolo naleki ere soki basomba liwa na mbongo nakosombaka yemene yaro
liwa ntalo mingi na miso ya nzambe mokonzi wendo na leli solo baninga bakomi kotuna minkolo na minkolo naleki ye soki basomba liwa na mbongo nakosombaka ya babia e mon ami toyaka moluka na Luanda esprit etikala na ngola te wana misa na ngai tobagara tro na balwanda avec izobozi bokunza dragon me batika nga mo souetelesi lokola batika ngai so na obeta cigarette so na buleka demisa wana bazaki babagarere et puis batika nga na bapeti batikala na nga na Luanda yango moni na lelaka tango oyisinga ke souetelesi voix on était na pomper mais tango to causer biso to zo ba cour il faut que solola na moi soft ko solola na moi sourding moi sourding ezandeni moi net moi mute no boy mais voilà pour mener azaki mom ke elese on comprend on a sourding pour baya ya bayoka te bayuma pe bayoka te moi soft on comprend on a moi soft ngape no iba maele on comprend na jangot donc et puis no tout bo ta parking bolo ba kande mo est-ce que pe solo bon na ebité bon nga na coller pa na ye pour to ka pe so sympa net kara biso tout to coller pa na ye biso to coller pa na ye net nga souhaiter laisser na beta na ba mouvement souter ngai eza ba biso ba souhaiter laisser ba gimolaire to bola pa mutu mususu te ye mam ta kolisi emeni am ta kolisi biso mais sympa yo abetaki pe na viva azwaki pe idéologie l'enkuru Gejo abetaki pe na viva azwaki pe idéologie ya l'enkuru zo abetaki pe na quartier latino azwaki pe idéologie mopao neti biso to abina ba mombamba nga souhaiter laisser mbamba benza dokese dokese. Mais et là, on peut banama iba mais qui peut ça la remarque tout le monde malgré King Kester Atika bino vous continuez toujours ko œuvrer na kombo na ye mais na ba leader mususu ko ba kufa batika na ba orchestre te ba orchestre panza na meti lelo ba ça il a ba on peut ba neti bino ne bo organiser moi elo na bino mo bo la vie na bino mais côté mususu ezala te pourquoi ça les ma bon ba vie na bango ba dayana ba mouvement te nga na yebi te boya biso eza prophétie pe na descendance ba vie na bango bakufa na ba orchestre po biso emene ya bandaka koloba avant akufa Victor Eleison aluta continua a Victor Certa donc elingi koloba nini Victor Eleison groupe oyo ya Victoria Eleison Dream Team Dream Band l'orchestre de rêve et l'équipe de rêve. À l'outa continua à Victor et Certa. Donc, vieux pouvoir au pemi lelo. Limbisanga. On t'appelle ça biso vieux. Tangazagi vivant. Alors, la lutte continue. Abandé koloba, lutte oya Victoria et continue kaka. Donc, à l'outa continua. Et à Victor et Certa. Et victoire est certaine. Viens nga kenda wana yebike. Donc, ba petit wana ba souhaiter c'est ba chiffre 7 ko simba pour Victor Moweya atiki la bino prophétie ya boy bon ba vient na bango batikani c'est quoi tomoni pende te ba pepe calé tomoni quand même veut dire banane loté qu'est-ce qui fait ça bon nga ko kota na ba mouvement na te empire ba kuba o viva la musica o malgré ba juna mo ba telemi sanga nga ko kota tenga na lobi vient na biso atiki la biso prophétie aluta continua à Victor et Certa. Donc prophétie on a biso to komi sango mbote na biso et certa donc certaine. Donc toza sire ko simba. Yango moni biso to komaka ba pépinière o le kaboye mopala ozonga boye ba petit na ba arc-en-ciel ozonga bo kende na poto o kende boye par-ci par-là. Donc nyonso soko zongi bo mona ba gelonzao ozongi bomona ba animateur na biso neti ba petit na nga oyo ba skanto molo ozonga boye ba gimolaire na balumbashi okende boye toza ebele comme yé moko alobaka prophète po ya la Jésus oyebi ke na tamo ba bengaka Jésus par rapport à et par rapport à musique à Congo Jésus yende yeso ba bon sikoyo il faut ba potre ba bima pour prophétie simba
Mais ce Kofi abimisa ida 12 apôtres finalement bino ko bimisa ba apôtres. Bongo yo bimisa 12 apôtres yo zaki Jésus. Nani babenga Jésus na musique à Congo. Tant ya bimisa 12 apôtres pour dire il est pas à Yesu Jésus. Bon, na ebité idéologie peut continuer peut pour nga nazo ba prophétie. Nga mamba prophétie za a luta continua a victoire certes nga loto zaka na mboka ba portugais. A luta continue ezani. La lutte continue. A Victoria et certes vient dans la boité mais oyokaki nini la acoustique oyo ndekona biso Bobby Ronaldinho abetaki oyokaki yango. Bon Bobby Ronaldinho est certes na bisiko zali Bobby osali choix nga nazaki inquiet que un victorien que no betana na ebité sona bakisa ba mo mais yemo asali choix na ye atalika ke ah yesimba te nazonga kaka nasarage nanga po yaza parmi babuteurs oyo emeni aloba l'équipe rajeunir il y a des Bobby Ronaldinho atanga bapichuki mana banani ozo comprendre bon asalaki choix amona yeke akobeta bakote wana na kotanga bakote wana te. Mais tant que obengaki ba lycée, ba collège, ba institut mais yé muta uti université, akei suna lycée. Akende opesa cours. Ah vieux. Quel est loko zoloba? Akende ne kopesa nani cours. Est-ce qu'akopesa weka cours? Mais ya uti na Sorbonne, to lobani. Mais to yi bien ngobiso no so Bobby Ronaldinho akende ki maison mère. Autaki te. Pour ceux qui ozotanga kombote, ngala tangi. Auta Victoria akende kinde. Ma akende ki po via tikala na ete move pe banini. Bonga zo. Mutazo azo simba Victoria azana ete groupe etele malango te. Yango ya décider que n'est pas pensionné, ake ko fula mana kuna. Bonga longwende. Oh, sko wana iza peut-être choix na na makambo akutu. Lukayo ke otuna ye ndenge tozana ona kisasa. Lukayo otuna ye olongwende. Na David aba ta Kinshasa kala te ba osana ba mpe émission. Olongwende ngeni. Ngapona ngana mona sali ne choix bien. Aboko nde bien nini po alongwe? Non, aboko kota na ba cancophonie, il faut biso to tikala na faire moko boy. Il faut to démontrer na monde. Affaire ya Jésus, to tikala na affaire ya Mfumumpa, to tikala na affaire ya Tariwambi, to tikala na affaire ya Mutazamani, to tikala na affaire moko boy. Il faut ko démontrer pour peuple Elia. Ça les choix bien. Ça va plan na yo. Comme singaka ande tango lobi que non akende ko pesa cours. Mais comment to kolobani azaki professeur assistant. Azaki professeur assistant, azaki pesa cours. So ake pesa cours banane. Mais bien boyebi. Boyebi ngana ngolo bate na tuna egi moler mukolo na bitenga ya le 10 na obimisa plan nga. Ebimi to sombango to yokango ngatuna nga makambo wana gi moler abimisi un temps. Gimole rabimisi ba plan na ye ba victorien bo somba yango boyoka yango. Mais sacré qui n'a pas bimisa qui na moni pour lobela ki yango te. Bon sacré qui mana bimisa ki ba plan na ye. Ozo comprendre? Na jani mango ba ombale. Ba bimisi esali bien. Ngama kamunga na lobela ngande yango wana. Jani Mangoma félicitations à Kendende Olela père na kini père Adayaki mais abimisi ba plan na ye. Un temps, non tu mona Julien Nzao azobimisa. Un temps ngai tunaka ngai ba victorien bazobimisa. Et puis ngai moko 7 nazoya. Ngai moko 7 nazoya. Chiffre 7. Donc l'homme de chiffre 7. Descendance est désigné. désigné. Mais dans le chiffre 7, on a déjà environnement, bisonne tozoa qui environnement, mais yo mona lo ban environnement na ti batuna ba yo. Ah, merci retour vraiment. nango. Et ça li nande. Environnement na kena ngona na ba TV te na réseaux sociaux. Batu ba komo mona ngai est-ce que souhaite les sozaka professeur. Ah oui bon na za inspecteur. Na za inspecteur. Ba royeba tango na kovanda na ba télévision na expliquer puis na zui ba demande na ministère ya environnement. Tozala ba émission musu na Congo ba benga ngo Karibu environnement. Na ko passer na expliquer batu comment en 95% l'environnement malsain et bomaka. Batu bazo comprendre na lobi moi gros mot wana à 95% environnement malsain. Malsain lingela que ça bosoto étant donc et si ka oeza na bosoto environnement oeza na bosoto mal entretenu ndengo lobi penza un temps ezalaka bien te et puis ça maladie
typhoïde epesaka ba malaria epesaka ba kosu epesaka ba maladie ebele maladie ebele na mokili donc nga bakobenga nga même na ba émission ya médecine na expliquer bato donc ndenge meni asalaki biso bongo nakoya expliquer bato expliquer bato to boyite nzembo contenu le contenu est bon mais image eza mabe parce que image to mona moi si otika tout ta fora okata banzete malgré zo pesa omoni sikoyo toza bimisi inspecteur de te toza na Android image eza mabe omoni lelo bato bazo comprendre phénomène ote biso toye ko lignoso toza na Android du vitesse oyager donc omoni lelo nazo yemba environnement tant on a yembi environnement soki lelo na bandi image banzete boye boye bato bako comprendre ngo te bakotala te il faut tokota un peu système wana un peu système wana po bato siko balanda so tele c'est nini ayembi na expliquer bango omoni te place moko moi ça zo kata nzete nga na ye na mbangu na ye opesa kokata nzete ya problème te mais ndeka alataka atiki na bibo nini bobenga ngo bibundeli kuti c'est trop di biboto bitoyo bon siko moi ça zo kata nzete moi ça zo kata nzete nga na ye na pesi na bite bakata nzete te hein l'état lingi makambo yo te poto uti kozwa mama na problème na monde afa covid bino boye baite et puis ba konzi environnement ba holandanga ministère et environnement ezolanda tozwa ki problème sérieux na monde et Amazonie ezikaki na banyama na forêt ezikaki tozaka na deux poumons o ezo réservé oxygène na monde bandeko nanga s'il vous plaît bomona kata mindele kuna malgré biso toza na ba forêt équatoriale nga na za autochtone nango ndenge ba indien wana baza ba autochtone malgré tout bazolia l'art ya Brésil mais nga souhaite laisser na lia pe ya Congo pour les autochtones on comprend tozwa ki ba problème sérieux na monde ba komi poumon première poumon eziki donc mbongo ebimi ebele po ba lona lisusu banzete moko mona biso côté oyo toza na deuxième poumon ya monde forêt équatoriale omona muta ko katana nzete manga azoka ba changement ya ba climat to koma lelo ba moi moko koma ko bima impossible malili moko pe koma ko ya impossible pour na ba changement pour na ba changement to boite nzembo za nango kitoko to comprendre le message on ko transmettre mais ce que posa na biso les ato ba retour oye pesi est-ce que esimbi to esimbi te bon nga po na nga environnement simbi po biso tozolu ka bantologique biso tozolu ka ba chanson éducatif esimbi et puis au moment on retour na TV ndenge na zokende Kinshasa ndenge na ko expliquer environnement ponanga et simbi pona bato yo balandi ba féliciter nga na ba net ba singa souhaiter laisser ligne no ke bien tala net nzembo na yembi duku na yembeli mutu moko bien oyebi ke mutu wana vraiment na osepela un jour obenga ye tosala émission patron moko simple mutu moko bien Blaise Kaba na boy koloba ba oya kati Blaise Kaba to saluer en passant et puis natikala ka na des chansons natikala ki na duku et puis natikala ki na à trouva sol à trouva soli eza ngai toza na kata société bato bazo comprendre banzembo souhaite les sazo imbate à trouva sol de la Trouvasol les 7e chanson mais on a banda nango sous promotion eza rumba na yembi omoni toza na société lelo ko ozwa likama eza ka te mutu moko aye apesi yo mbongo posomba forme alandi poza mosi kitoko ndengo za Taylor na yo na ndengo za kape mwindo na yo ya kitoko boye mutalelo te mutaye pembeni na yo po abongisa ba solution na yo apesa solution à Trouvasol Kuka Kibolo Bisiro Zali mobali ya Charlotte mama na Moïse yes bit na yeza ndenge ni nzamba sala ye azami sananga ami sananga to kola na ye bomwana mais na bana ko mona ba jango na bomwana mais suko na moni penda suwe vandi penda à Trouvasol
azozwa baka oyo ke bokomi bolembi ya yazwi apesi solution malingi bato bayeba ye te bokomi bolembi ya ye souhaite lesendeni pa apesi solution ya te ye atrouva sol maloba eza na nzembo wana yango wana atrouva solution kuka kibolo atrouva sol océan ebala monene soko meki ozindi atrouva sol. Mais na chiffre 7 tango bon selon biso pour oyebi vieux tout ça là on peut une fois déjà émission par rapport à chiffre 7 ba retour et ça mais les biso batu ba babi les rythmes bon mais bah c'est pas na bon on dit bango apparemment au baby sinon musique au détourner non merci na jupe ba question na on est à R&B biso photo taquer musique nyos omoni bato bazo expliquer au bongo baza ba congolais baza non kaka ba oba ndeko landa king landanga bien baza ba congolais mais baza ngape nazo beta pe musique internationale na kati ya chiffre 7 yango ka rythme on moni ya environnement et puis singa contrat na Botswana et puis singa contrat na Namibie wana za R&B ba musique oyo e banda à partir Angola et Keti Afrique du Sud et puis singa ba contrat omoni tango na ko kende kuna na beti yango na koti un peu de Victoria un peu de rumba ezoteka nyoso bolanda ngai na sali yango pona politique mo boy musique congolaise il faut etake nyoso to uti kozana bitumba ya ba R&B ba bitumba ya ba slow ba bitumba ya ba rap mais wana na beti eza gerzouk pardon eza R&B te eza gerzouk eza zouk e uti na lantine e kiti awa na Angola basaleli yango gerzouk wana ebetamaka Afrique australe donc il faut pena flatter ba africain wana pour ba découvrir Perumba yango monaki na sali environnement voilà ils ont quoi rythme moko bo adopter mes stratégie na s'adapter na ba africain pour ba tokota rumba pour tout ça na ba problème na rumba maman mais est-ce que chiffre 7 par hasard au Simbela qui moi qui c'est un que nous kutana maître magicien pour ba biso babi vieux king tia kufia mususu aza le seul musicien babi na Congo akufi un peu ka kepe kota ya nzambe tata doit dire na lola hein pour bango ndes basimba ki ba voix mais seulement le vieux nda simba ki goate denga simbi ya souhait est-ce que souhait akende pe ko simba ba gris ka pour na chiffre 7 ngana ko simba ki cité nana histoire moko trop compliquée hein on a venu maman merveille nana histoire moko trop compliquée nga ko simba ki cité nga ba benga nga deux fois na ndaka nganga deux fois wana wapi bakala tango to ba petit to kenda côté moko boye masa na ngai omba ifafa yebi makambo buruma na yebi makambo buruma na Paris so atali émission ko souhaiter les akosa te ponga kosa na ngate to kenda côté moko ba bité ya ko kota te fo bino bokota pona nini oye tozo mona yeb ndara neti mo léopard moko pembe na ye neti makambo ala bi me ngai inde chanteur na lemba musique atenoriste ngai inde président te yote yo soko simbe baby ba chasanga ba tamo boye pe komi na koli na bina kende na ndenge na ngamo ba chasenga na bana deuxième fois ezaki tant bozaki na ba gimole deuxième fois wana ba dream team c'est ba nini yo na kende ndenge mo ba chasanga na kenga mo mbangu chemer na biso mer tala makambo abi yo yebaka te yo za seti nga na bota yo za mystiki yo za seti ko ya basampa yo na bagimole resimba nga na yebi te so bango basimba ba plan mais bokenda bino nyonso te ngai moko na kenda na ndenge na nga kenda na ndenge na o shalika poki mango nga na kenda na bango lobi déjà okosaka te nga na kenda nisa omoni nga nde naza makamba kundulu bakendaka na bamisa te mais bokenda koluka bamoto mpona groupe na bino ntango bolongwe pa vie nga akendanga moko baesinga babi yo oza moto akote yo te yo oza moto akote oyo yo oza seti seti eza jaune jaune nzambe ape apemaki seke navanda nga na moto adie
depuis wana pe aussi ma pe kisite. Nasi nani vakini kutu na ebite. Parce que on peut succès au boy yo mikolo. Oh bongo six ans. C'est que faut simba. Zana tuno hein. Faut pesa mamulo ba fa gande ba simba na ba. Yo zalaka na ye place simba. Non, ils ont pas témoigné selon bato. Ah batango bazalaka na ye. Merci merci koyo. Sikoyo ngai ya na kusimba te. Ebu na bodete. Bongai na tana no soki siko nzamba piaka te. Obino tu bokomo kanga magana. Simba Satan. Bona. Oh, bon pema auto vivaka. Ngako tuna embeli ba oxygène. Ba environnement. Il azo pesa biso bino bozo mona ngote bino bo mona kagwa. Bonga siko na tana no. Sangwa soki esi. Bonga mutu, bo muta simba kagwa. Donc nga bana nga nyonso baza. Na commission na 3 koko. Na Liège. Ba koko na ngeserta. Mwana nga niki mwana nga liboso niki le sabotelanga. Subo mutango oyebi pe ba o déjà ba simba pe bana na bango okende. Bango gotu. Nani par exemple. Ngana yebi na ngate toyoka kaka ndenge yo yoki Yo kozoloba. Ngana yoka kaka ndenge yo yoki po bon. So nani azalaka na bango place ba simba ba plan. Bana na bango. Bilembo ya bana ndeko ngana lobi ya ngai nyo ngana lobi ya nga nyonso baza na bakoko na nga ngana kotina donc ngana kotina multiplication. De loka na koti na multiplication donc na buku nzambe nzamba yebinga ke souhaitez ça multiplier. Très bien donc nzamba singa bi souhaitez ça remplissez la terre très bien. Parce que tout na bango est que ba kota na multiplication ngana kota yango na obimsa seti. Ngate umeli ngai e pa nzambe ba yebinga très bien. Souhaitez ça sali mwana pas sali mwana. Très bien. Mais pour na viking tout me kana ko beta moi cousin moi que viking pe akenda pe na mamba. Ala kisanga rien ni vakini ni aspirine. Ya manga mona. À côté au pharmacie mote. Et jamais ya ebisanga ka ke petit na ngai nzambe aleki tout. Petit. Donc nga na ebite na comprendre te. Vieux wana nga na mona kana tazana maboka Dieu. Et puis azape na loboka tata lenza. Yo mona te ke batoto badayaka biso ba Victorien de kenda. Yo mona. Kenda suna ndeni. Simbat. Bo tanga ni naza. Kendo tabango. Omena tanga libo ozonga ka tozonga sima to tanga ida ba Fabregas ba oke liboso bango. Bongo vient na bango daya. Mi sozo mona. Ezela vient na bango daya. OK, to tanga sko ba oba we. To tanga ba we. Kasi pe na tuni. Yo biteke nani petit na biso nani Ibrator. Nate Ibrator te petit na bina filé. Comment ta ngene pa we rakoko na ye? Biso badaya ti wana mbamba. Parce que bon to perception ka. Quand on a to les gango. Oh viens na ngai. Quand on a ko le gango te boya ngonde babi e pesa bino makambo. Exemple ni. Ya ba oba kufi wana. Siko bana bango apesa ba bloni. Ba ngoma ba fuilu. Ba fuilu. Banso bana kini. OK, retourne dans ngonde za la bongo. Ba koma ba fuilu. Soki leader na bango kende ko simbagwa, ale bana bango ne so zimwa. Biso leader na soit Simbate toi un temps ngabe na Simbate mais sikoyo peuple les hommes ba foule ngana beta na kino ngana te ba grand podium pe sponsorisé grand na Luanda kutu na lingana nga kutu ko beta te nana ngana kata Luandina sponsor nanga bataka souhaiter laisser beta ana kuka souhaiter laisser même batu yaka na bango na izini ba leba meli ba kabeli bango tozoni souhaite laisser toko ta palanka le 15 oyo to honorer Kester moi lokana lokeza boza pe climatiser ma mutu na buka ngo kamba moko na baby sa bon to zala na pe nos image to mona sur place ni souhaite a obuka ngo souhaite na talangana na batu ngana na batu tana yena bango 10 moninga sona na 10 neti ba Trouvasol neti ba Blaise Kaba net ba divo ba passeport rouge ngana bango belé so ba bango skondenge ba yaka so ba ye mutu moko akosomba 40 casier siko ba petit ba banda ko mela ba banda ko welela borone obukana OK ekobuka na kande po ba vient na plein siko ba yana ba ko buka te po na musique oyebi foire tonda jibe mpiana papa chéri soki komi basali foire na kini. Vous comprenez? Basali foire na kini. Et comme babetsa batu.
bato bayaka na bango baye na bango mais bamama fort badeklaraka toteki te boyena boye bobengela biso papa chéri ayende kam ta yawa kotekisa ayaka na bapatron nde nga natambolaka na bapatron siko na éclaircir yo te stratégie te bapatron balandaka moto bien opo ntango patron azoya azoyoka baanthologie la bonne musique te kasi ntango patron aye ayoki cigarette ayoki bamimo ayoki banoni ayoki bandakandele ayoki bakimpiatu ayoki bokosinga mfu yoka baanthologique ayoki bambo banoko ayoki ba sans préavis ayoki boye ayoki souhaitelese na environnement ayoki duku ayoki mbala moko moto moko bien akemba mona nzete mbongo David amona bin et puis mongongo limpide et puis amoni sko ba chéri ya bien ba uti ba ville ba ye amoni pe batu moko ya bien donc ezake soko tchala on a 4 casés tchala on a 10 to comprendre ma stratégie comme moi nango mais toi na process ko boulot ndeko la makasi te mais boulot stratégie wana etikala ka ya bato tambola na batambongo te po ba yaka batonda ka pona boge bukana ta na pota ka même musala pe mais merveille se pe mais bato merveille na zo so batambongo neti ba junior photo boula ko l'espace yo junior photo boula ta l'espace aboyi soki nga na zana bango mutu mususu kobimane kuna na moi bosala émission ti mais tala biso place toza mais batu oyo ba victorien balobi te souhaite laisse tolingi boye tant bango bazoya po bazo sepela neloko moko bazo kepa na yo balandi. Merci beaucoup, c'est vraiment comme déjà tout cité na émission na biso. Alors ba fan na yo nyonso ya king kester ba kesterisme ba kesterion plutôt nyonso o balingaka souhaite message nini fort au côté que la bango pona mkola lelo message na pesi bango ba certa ive alobaki aluta continue to lemba litite toza toujours les malitité to défendre bino tina suka poza œuvre ba œuvre to kotika nguna balabala te faut to défendre ba œuvre donc bisika bino tout bozali ba certain na bino lelo 7e anniversaire à vie nazuma kokoso me bon monanga na kini ko cha fleur ndenge na kenda kaka to lemba te to zolite donc ceci nangeza yangwana bino pe bolemba biso te. Excusez-moi, botika pe biso te, bo télécharger babiloko na biso, bato babimisi avant, eza Gimoler, eza Pichu Kimana, eza nani mususu abimisi Pichu Kimana. Mutu nyonso ya Victoria oyo azosala eloko na ye, bo télécharger, makambo ngenge eza makambo ya Nzambe na bana na ye. Emene atanga longwaki na vivre balaki 12 apôtres. Tant bakei yatikala Jésus. On y a manzambe mais bazaki na ba bipoli, bazalaki na ba cartouche, bazalaki na batunyo surtout ba 8 kg bazunyo. Mais on y a manzambe na bana ye. 7 pesa ko ya chiffre 7 boyamba yango. Mama ngenge eko désigner. L'orchestre nyo se désigner nango. Soki to ko bima 3 gloire à Dieu. Soki to ko bima 2 gloire à Dieu. Soki yo bima pe yandi mon Marc Valentino, gloire à Dieu. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, quelques salutations. Et certes, et belé, yaba, oh, il ne se balinga. On appelle si bambo tété. On a lobby kasi. Et certes, quelques dédicaces. Ben, surtout, on appelle si bambo tété mingi na masa nanga bomwana. Binda Bass, Mikolo yaza, Roberto Carlos, Binda Bass, Mikolo yaza na Sénégal, azo salaka ba makambo na ye, Kalapete azo sala album na ye, nga souhaite laisser nazo chaye na pour makasi masa na ngai, Binda Bass ye to banda te ya bima kala kaso sote maboko po non chaye na maboko kana pala kina ye Binda Bass ba fleur yango yo bisiko za na Sénégal na ba tourner na yo gloire à Dieu et au Simba et puis na pesi ba mbote na ba masa nyonso balingaka souhaite laisser donc souhaite totali na kati ya Paris na pesi ba masa lokola ba shabalokwa leki alokwa kanza de lokwa kanza vient nga
on vient nga penda ndega ebilinga bomona ya ndule te donc vient nga leki na emisa nga chabalo quoi et certa bisiko zali bambote ba certa na bijou kombe petit mais costaud et l'unique ya ba kombe donc bisiko zali na posi na pesi bambote mingi na Guy Royal bof Guy Royal où ya Blandine Kombe bisika zali na kati ya Belgique et puis bambote belé na Blanchard Bayo na mon ami privé et mon ami personnel Bayo na Blanchard bisika zali na Londres bambote na yo yango wana bambote belé na pesi lisusu na bato balingaka souhaite laisser et pas Baron Manoka mais rodike baron ala baron baron Manoka noki sakaka baron Manoka e certa na kobosa na yo te na jiozo ya kosala makambo yo osala double baron Manoka yo osala double bisiko zali certa na yo bambote belé na ser na ngai lipasa baku maboso bisika zali donc na peso bambote na kata Belgique bisiko zali bambote na yo yango wana na kobosa oh Adama Domingos bisiko zali be certa et puis sans oublier mobali ya lipasa donc vient ngai producteur vieux l'oiseau soko na Paris ou bien na Belgique ou bien na kati ya Brazzaville na yeba pour Chantal lipasa ser nanga to benga na ebité est-ce que vieux l'oiseau aza wapi donc ben certain na yo Adama Domingos ici ozali oyo bokulaka vient nga mambo de Panama et l'unique et le seul mambo de Panama et ambo ici ozali be certain na on a Paris oyo petit na yo souhaite laisser et puis na pesi batu nyonso balinga Kester donc nazana masa nga 6 étoiles 6 étoiles azana kata Brésil. Voilà les grands Kestériens. 6 étoiles la bête sabiso bandu les belé. 6 étoiles la bête sabiso tina bamasina wana Kester aza en vie. Donc bisiko zali mista. Et certainement on a kata Brésil 6 étoiles. Il y a yo yango yo. 6 étoiles ba et certainement belé hein na bike misala malamu babi babosa na tezala toujours gravé na mémoire na biso. Ngana bi merci surtout na Adama Domingos, hein, le tonton luxueux, merci na moni susu, hein, maman de Panama, Yambo, le baki, na bosa ni minote ba Kesterien boza mobile, na moni mon vieux Alexis Yamamoto. Mais ba bisinga Alexis Yamamoto, neti mikolo mo maladi. Mais bon, mais obika, yo faut zalaka kaka Alexis Yamamoto. Ba certain na yo ba Gikimvula ba Jean-Jacques Kande bango tout ba Kam Kamizo ba Richard Ekambo bienvenue Bongolo binotu na kati na pesi bambote belé et pas ya Zako Mubiala na kati ya Canada na initiative ozo sala business ozo sala ya ba agence wana na CP nango ba bisou na yo yango Zako Mubiala nga pe misamba la muto pesele yango vraiment ba merci surtout pas ya Junior Boula Junior Boula ababi mwana moke na vision ya aigle ya monene yimto yambaki biso na esika lelo so bomoni kaka décor échanger to continuer ko changer ba décor mais lelo Junior Boula ne muta yambaki biso soki bato baye baraté mère soki bato baye baraté Junior Boula aza pire petit ya Kester na yebe naza les Kestériens Angola awa Kester azwaka ye petit a Dimi Junior Boula na tango to bandi ko sala longue histoire bamboka na lokolenge te tozo sala ngona Kasavu be pa ba Jean-Jacques Kande et pas ba Jean-Jacques Kande na Chikapa donc Junior Boula petit moka zaka na coin en diagonale Jean-Jacques Kande yebiye o via bandoti na ba pilipili ba mais lelo petanga koma lelo boss na marque na donc merci na espace kitoko saleli biso na ba o ba yebi palonka donc soko outi juste na sanatorium koti obi église abimati église mais nako yamba ta moto moko bien zobenga vraiment Blaise Kaba voilà Blaise Kaba zobenga en direct allo Blaise Kaba ça va bien ouais naza émission kutu nazo sala émission pona yo ezokota pa en direct ozu visé bimi hein merci nazo ya kozongo siko moni makambo na yebisaka yo kokata place yo te Blaise Kaba moto moko bien visé bimi
Voilà, merci beaucoup Blaise Kaba. Ya bola mo sala donc quand moni pende kana bande ko expliquer bino dans l'église Abima na Palaka sanatorium nzela o ekenda dans strada nova babenga ngo nzela o ekenda ti populaire. Donc on a église Abima après Bima bisika espace à propre kitoko akana bike ya okotela bino maba inser bo mona espace à kitoko o bo bando ya zo pemi assez bien la shisha ba o balinga shisha donc vous allez jamais dessus. Merci na Moke ouais tena ki biso pe compagnie hein Christopher Moke mon confrère de dedans de Cathy hein toujours kaka na musala ngo po ke liboso. Merci na bino na so prêter biso attention vous abonnez juste massivement na chaîne na biso et ça biso bolamo et bien na bi ke rendez-vous na ki donc bola de Katia Fleur en direct émission ba bengi ambassade bengi visé bimi tant on a eu ça bino ke oyo bokulaka souhaiter laisser papa biso Kinkester. Alors, biso na bino, tonga bino mingi na ba commentaire na bino, to mo na bino. Akapro merci na image kitoko zo sa la biso. Alors, to bis bino ma au revoir. Ciao, 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 ciao.